Mikoka Bulango Richo. Ouais. Sani papa ya kamera komyo pesa na kwanda Kamo mana bima katuwe koma ya barabase Namo iye asepera na kutuma na lela Sapatu na nagala me komi ya karase Napakisa lukolo sapatu wa lelima Kota makolo mina ya lekajawa Papa ya komi ya barabase Sani papa ya kamera komyo pesa na kwanda Kamo mana bima katuwe koma ya barabase Namo iye asepera na kutuma na lela Sapatu na nagala komi ya karase Napakisa lukolo sapatu wa lelima Kota makolo mina ya lekajawa Kota makolo mina ya lekajawa Suka. Desebe. Mama tutu moye bakata mazalinga moto na motema na yeba bulina kayo Iyo mabeyeye fonse kosunga Iyo mabeyeye engatiti de pasi Engatiti de pasi Beja bokese yoyo Kristo suwe Sama bete tona kae Suka Congo Promo, est-ce qu'il y a un fané? Ah, Ralph Nguindu, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? Bien. Donc voilà, Bana Congo, Bana America, Bana Europe, Asie, Afrique, Océania, Netoba Australia, biso tout, scotché, Kotarana Net, Congo Promo, information tout, mais fin fond. Et ma village, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir ma caméra, il y a caméra, il y a image et image. Ralph Nguindu, qui tombe la PN, Congo Promo, Amérique, Boston et Massachusetts. What a plus, what a boss life. Find out the best activity on www.chantonchantonsy.net. Aïe, mesdames et messieurs fidèles de notre site www.congopromo.tv. Alobi site ya sika nous sommes là en Ngaba. Ici quoi plutôt que dans Moro Yabino, Moro Orchestre en Abisso en Ngaba. Mesdames et messieurs, dans cette émission, moi Junior Dias, je fais que la promotion de nos artistes. Quand je parle des artistes, il y a d'autres artistes Oyo, dans les sangs, parce qu'il y a des artistes qui sont devenus artistes. Mais on a maquillé promo des stars yango avec Junior Dias, le Neymar de la presse. Dans cette émission aujourd'hui je reçois pour vous notre leader Moussou de Mingongo. Avec lui nous allons essayer Yarosolola Nanyonso. Et là déjà je dis un grand merci à Yemoro les managers Babin Shington. Balbito Salaranding te solo là avec Junior Dias sur www.congo. Pour moi je mérite que Charlie Kanga au fond on l'a rabisso déjà pour Mida Taylor et Lengi Maman na Riziana ACP là. Et pourquoi pas dire un grand merci à Yen Abingaraye
Raf Ngindu, le patron de cette site. Balobi Junior Dia ce moto musala Charlie Kanga moto bana ngaba, bana lemba, bana makala, partout pour comprendre que tout dans la place où il va offrir biso pour tout ça l'émission et les cas bien. Je dis bonjour. Tobinga leader, il y a 5e génération, il y a 6e génération, chef Tobinga nani. Ouais, Nazara leader, Tobinga leader quoi. Leader de Mingongo Moussou quoi. Leader tout comme on a marre de Mingongo, tu as qui déjà Mingongo en coulisses. Mais leader, c'est la première fois qu'on a fait la promo des stars, où il y a poteau partout bazolanda biso na minute oyo. Tout ça plus toi ba chef Moussou de Mingongo. Nakati ya village Bangkok eza kombo ya orchestre. Tolingi to ba village Bangkok évolue rendenge nini. Village Bangkok ebandaka parce que c'est la première fois to yamba yo. Ouais, merci pour la question na yo. Village Bangkok ebandi mwa kala. To bandi mwa kala na ba massa toujours évoluer ndi kaka toujours évoluer na kin quoi. Beta ba concert toujours évolué dans toujours ça toujours évolué ça fait combien d'années au sein de village Bangkok au fond des locaux depuis 1900 je crois 97 hein? Ouais chef a répété au Crécé 97 voilà 97 1997 il dirait déjà président 97 tu vois on entend tout le monde 97 tout le monde la séparation ya Wenge ndenge bana Wenge ba panzana qui président vous déjà dans le mouvement mais moi j'aimerais que tout côté moi chaud Charlie Kanga na Olingo bon c'est la rapide déjà ba découvrir président mais avant tout la image oyo président tout comme mingi na originalité na mungongo ya Papa Wemba quand tu chantes la pensée ba mona ba pompo mieke la pensée ba mona époque ba bendo son président pourquoi trop Papa Wemba. Bon, au moni, tant on a ça au cola, nalinga Papa Wemba trop quoi. Donc nalinga Papa Wemba trop. Moni n'époque où on a koko nanga zaki na balé. Donc musique peut-être ça makila. Azaki na balé, na bande déjà kola tarafia. Nazaka déjà koyemba. Donc ils appelaient à bakoko. Donc comme na saka olinga Papa Wemba trop. Nazaka sur musique ne beti na radio. Donc fona kende na tira attention na chalitoyi. Yo monika keno kolinga moto et puis voilà et otikala donc na força ngote quoi oui tant le linga Papa Wemba tout le monde a battu linga Papa Wemba ba otara na ba village mon local et bana ba matonge mais président il peut ah toza wapi ah toza na ngaba toza na Palais Royal et pas ya grand frère na Roger Mutombo na PC Mbote na Paris place Azali donc c'est ça quoi Roger Mutombo na PC Mbote place dans na Paris mais président trop Papa Wemba Ouépé Malamo na village Bangkok, village Bakoko. Pourquoi village Bakoko? Pour village mon local il a déjà. C'est où il y a village Bakoko. Village Bakoko on a référé qui na balé à Coco. Vous comprendre na balé à Coco na nga na bikeno le kolo la za Coco na uta na mboka ya Bakoko. Ya on a sala keno village Bakoko. Donc le quoi tout ça Bakoko, il y a Mabélé et puis il y a pouvoir wana. Donc on a tia village Bakoko. Lia mais somatela voilà quoi mais la bonne la geste na yo mama boko na ina binga gaé de Boramene ya Charlie Kanga bientôt bana poto ba comprendre mais président tant on te ba voix tant on te ba village ba koko tout le monde a pe ba geste ngala landelo vraiment bien bana poto ba komona on kala mingité na ba geste pourquoi ne pas aller évoluer tant ba master ba zoya ba bendo son ba pompo miyake OK ndaki tena no évoluer pembe na Papa Wemba et bongo obimi au fondé plan na omo non omoni ba série wana et moi ba voyage mais l'esprit n'a pas pensé ça raté que na qui évoluer pas ya Papa bon je n'ai habité peut-être un jour na ko kozala mais na zala penza l'esprit wana te que nos villages Bakoko faut tellement et bêta que village de Koko ya village Bakoko ya Banangaba et comme international et comme partout et comme international pour des jeux qui na promo des stars avec Junior Diasso batimbi singa yawa et pas ba master bazawa malgré ba kombo na bango ba kopesa batimbi singa ke bendo pompo miyake pas zalaka pompo miyake pire mutu na yo non pompo miyake to yemba na ye déjà to bandari n'est pas défense sans souci to beta na trop mais ezana ba petit mususu bazaka zaka awa moi tout la ba kombo na bango ezate bazaka zaka na bango awa ba évoluer ali susu ba kenda voilà quoi siko ngana to sala jemo président bana poto ba landa biso nzembo to longa to ka siko na ba master eza nzembo nini
Ça, c'est moi Babin. Titre nango ça Babin. Ouais. Pourquoi Babin? Bon, moni naye ko tomber na manager mo boyo oyo aza un peu motema malamu, un peu te quoi, aza motema malamu. Moni na banga boyo po tobandi mwa musique kala. Po zwa penza mutu mo baba ndo lection na ba émission oyo. Tant suna za mutali boso na nga boyo. Eza boyo te. Eza boyo. Donc naza mutali boso moni ke na talaki. Donc il faut na sa elinzembo. Et on a salé qui est moi traité wana donc Charlie Kanga, si tu es d'accord avec moi, on a Tolanda Nzemba Babin pour faire plaisir na nani batuna on va dans la poto. Bon, na ça la plaisir na Nene Maya, et ça la plaisir na Dani na Nadine Massassou, et ça la plaisir na Mami na Londres, et ça la plaisir na Lala Kazala, et puis ça la plaisir na Kobe na France, et ça la plaisir na Bobo Vandam. Et c'est le plaisir na CD Bilo quoi. Donc c'est la poto tout quoi. Voilà, ba la poto tout boyoka, tout ça matoi, poto Joa Mayele. Charlie Kanga Tolika. Ça nous évite Libate la liana nie Nona kitoso Akasele bimaka Bora koka ngambula Ngana kangi mote Mana profite Zeta malimi Langa ekati baye Ele nyapo limo Lelwe komigo lolo Mamadou, Warishoyo. Akasele bimaka, bana kaka mambula. Yes sir. Nane kangi monte, profite. Seta malina na ekati moye. Ele diaboli mole, luego mi bololo. Koka bulango warisho. Ouais. Papa ya kamera kombio pesa na kwanda Kango manabi makatuwe koma ya barabase Namo iye asepera na kutuma na lela Sapatu na kaka me komi ya karase Napakisa lukolo sapatu wa lela Kota makolo mina ya lekaja Papa ya komi ya barabase Papa ya kamera kombio pesa na kwanda Mama nabi makatura koma ya barabase Namo iye asepera na kutuma na lela Sapatu na kaka me komi ya karase Napakisa lukolo sapatu wa lela Kota makolo mina ya lekaja Originalité. Kota makolo mina ya lekaja
banga lokola mise nazali nano mwana quand j'ai chanté j'ai mon respiration étonnante la beauté apparaît comme un arc-en-ciel quand tu m'emmènes mon bonheur à me c'est l'avenir nadine lote bala mama maino kadine sepene mama tutu moyeba kata mazalinga moto na motema na yeba bulilaka yo yo mabeyeye français kosunga yo mabeyeye engatiti de pasi engatiti de pasi beja bokese yo yo stoswe sama bata tonaka suka Charlie Kanga mobile à Pembe président tout tu ko babin mais président tant le lot évoluera yo mo ngaba moi je vous assure que tonton Obomo na bana poto j'ai eu la chance ya rozala nae bana ngaba surtout bana o ya poto bozala na ngaba po mingi lelo ko maka mwana limité mwana lemba mwana le ya gombe bana ngaba tout na osenga vraiment bo soutenir eloko mais président lelo tango doit temps ya kotala baya yo bazoyemba baya yo babimi bimi lelo surtout na ba leader ceux qui balobi au sala moi au sala moi sélection à 5 chanteurs amenés ni amboko bayemba bien en tant que grand chanteur yo groupe nana bon ya liboso eza na ba oyo batika biso bien na ba lingana no toke non na ba batika bino batika biso toza na Grand Calais soka za na bomoy donc là ça va Taboulay Pépé Calais et na ba ouais hein mingi ba ouais ah mais baza ba ouais to yo mo muto lo bien que ba ouais yo to so pona ba ouais bongo siko ba baza vivant ouf to zo na le papa imba ye moko to beteli papa imba maboko wana kuro musée mangroko to père ouais Nyo Kalongo on a ça grand et puis Félix Oisé quoi Werason Jibin Piana voilà quoi Werason Jibin Piana mais président c'est quoi ba difficulté nous ne kutana nango lelo na kata village Bakoko pour village Bakoko dans la besoin soutien village Bakoko bien que manager azali mais balobi lelo to dans la producteur te na mboka ouais na yebi mais moni ba difficulté zanini te toujours ça ngandi ba soutien to moni que no eloko ezali mais soutien des athées ya moni toujours lela na bana poto ba soutenir eloko donc musala ezali quoi so soutien ezali musala ke liboso soutien ezali musala ke liboso siko village Bakoko album est déjà studio studio donc album c'est Sili et na maboko ya manager ya Babin Washington donc qui est zalaka que non ba lavango kuna après tout ça les clip et tout ça mais je crois que ti ba juin awa tout ça déjà tout ça les clip audio tout ça na ba image quelques productions fikini yango yonga bien musikate na fikini est-ce que ba production ya ba production ikoleka kala mingi te bana bazoto ba vacances toko mona pe village Bakoko toko yoka bino pe bobeti ouais pourquoi pas d'ailleurs tobetaka déjà na sepeli ça pesa bato na fikini déjà donc tobetaka na biso quoi hein mando ki penza ezali si to che penza so ki penza ka toke tumba mouvement seconde ndenge za boy mouvement na minute à part président pour na ki ba cofondateur pe bazala na mouvement est-ce que ba cofondateur évolution la bino na bango relation ani dans la ndenge non relation eza bien Kovon Kourazali Prince Ngalo Azali et donc ba cofondateur baza to zala kazaka biso na bango donc relation eza très bien quoi mais président la Olinga to
tu as su dire monini pour tout découvrir présent la mongongo surtout geste à papa Wemba la moni ba maboko wana tozoke ndo beta eske tozoka eske to beta non eske bongo yo moko yoka bongo bana pote pe ba juger tant on interpréter eske yo moko na revendre et ça le ndenge donc et ça l'a plaisir à trop tant on a interprété kanzembo wana na kansaka avie na kansaka avie donc presque azali fois yoka que non nazolela toujours ameka pe kotala nanu petit na ye quoi ameka kotala petit na ye mais ba petit ba décevoir ba vie pe ba tala ba vie ba pompon miyaki ba ya lelo to yebite sur comment wapi ngata on a yoki on a kanisi mingi pompon miyaki mais tant on doit senga la vie oui on kanisi mingi pompon miyaki Charlie Kanga d'accord on a maram na doloba pourtant to yoka ki même babin Bakaji Washington avec un junior diaso tant ko yamba musu de mingongo ayembela yo sans auto ouais est-ce que Charlie Kanga si tu es d'accord avec moi na olinga bana poto tuto yoka est-ce poto kanisa bongo les rois Hiroshima Nzambe abaswali tout na Paris c'est parti Charlie Kanga tolika Merci. Je dis un grand merci à Cristiano Kabouanga depuis Angola. Président de Tikoyoka Eske. Tout le bel qui est en haut déjà. Mais tout le monde a un parcours. Est-ce que vous avez été sur le parcours? Parcours et les candidats. Bon, parcours Nangai,
eza mwa mukuse quoi. Bon na banda muziki na ngaba vraiment na banda etro na Mombele na Ngaba to beti na ba série wana ba Pacific Influence to yo kosala na ba JJ na ba JJ da sekele maman na sekele na ba JJ l'un des jours na Mombele et puis na kenda pe test na Chic Shock Loyenge wana penza muto ayambaka nga pe ya sona me nani Bulantulu ouais Bulantulu penza muto ayambanga mais umelaka te yo bika ndenge zala après wana na tambola pe mo ba test ba mouvement mike et puis na yeki kozwa décision na sala village bakoko donc sauf ka wenye muto betaki mo test na kenda te wenge nde na koma te même si pour mungu wana na wenye mungu wana na wenge ko choza cher eza cher te mungu eza cher ya yo zo pesa mukoko wa bokulu ya cher te zambongo abato donga na ima matela voilà village bakoko miso matela bakoko te hein miso matela est-ce que bameli te président mais biso to meli ngala meli ngala meli mais président non linga Charlie Kanga to yo kaswe lo moko live sikoyo kaka po to kozonga na image to yo kaswe lo moko ba masa pina ba bete bon to pesa bango mala moko to pesa bango maloba Charlie Kanga. Moi je dis un grand merci na Ricardo Newman Makanda depuis Paris wana big salutation na Patrick Epena les grands pétroliers Cristiano Kabwanga en attendant maman ça va zo bongama déjà nazo mona code té je présente to ko sikoyo Charlie Kanga toleka Stella Yoka Basantu Mangamba ekabali bondeko Bakofe si ekabali na bota Wafasi ebimi mwana komina kindokie Mama abwaki mwana na ye Les fruits de tes entrailles Tiki biloko ba fami bobotolie bobengani bana baweli mituka balopango pasi yeye baleye eko mama wapi na Biblia zabe bobengani bandibi bina babenga bibasatu pasi yeye naleye sanie kwele pasi yeye naleye Ikamwa pasi bande kona mana na mokilo Ikamwa sani bande kona mana na mokile Mwada ya dumsa abima na papa ya 60 Mama ya 40 akokenda na peti ya 16 Mbangwe baby simboka o Nako banga yulo Félicitations, ma pote en tout cas félicitations. Ouais, faut pas en plaisir quoi. Donc pas en plaisir donc Moussa Lesa toujours de la soutien à Bango, des Moussa là Bima et Petit peut pas se retrouver. T'inquiète déjà Congo promo avec Rafinindo, avec Patrick Pena. Moi j'aimerais que au soutenir leader parce que moi-même je suis à Ngaba. Na sentir accueil vraiment merci leader mais moi j'aimerais qu'il passe ça déjà numéro pour barobenga ouais ya Willy Musheni oui bika ndeza ya Willy Musheni ya Willy Musheni 081 32 51 660
Donc, il y a Willy Moucheni, 081 32 51 660. Ok, beaucoup vous avez besoin à 090 39 85 020. Donc, il y a Willy Moucheni, 090 39 85 020. Voilà quoi. Donc, il y a Willy Moucheni, le gars 0 leader à Timamo qui est à 89 ou qui est à 81. Mais leader, tout le monde déjà dans la rolling. Vraiment, ceux qui ont présenté les bisous, master, na simana bisous, quoi. Ouais. Tout bandana, on a. Il y a Misapi. Donc, il y a Gratarafor, il y a Misapi, chef de discipline en mouvement. Mais la rolling, tu as Misapi pour. Image de la radio est présent. Tu as vraiment Misapi, sur la Misapi. Charlie Kanga, na rolingo poussa nara. Quelques mots. On appelle ça moté na baser. Famille Locas Mobimba. Beric Lucas, Jolie Lucas, Tanque Lucas, Néné Lucas, Betty Lucas. Suki nanga wana kaka. Display quoi. Moi la machine. Display moi la machine. Charlie Kanga. Moi quelques mots. Ouais, on appelle ça moté. On a vu un Faustin Bosunga, motema ya mami mpia. Na pesi so moté na vena nga Bordeaux kuwana na Paris. Azolanda na minute donc basalamu atro bakota zali. Donc merci na bana nga batu ningi bayambi biso quoi. Donc mingi rolobeza te. Co-fondateur du mouvement. Ye penza lisolo ya mouvement e bandaka na nzela ye ye wana ye penza mutu aza penza cofondateur. Il y a le bateau toi la peste qui fait un beau des shows qui na France sobe Silas na Paris venanga lala masananga kaluje na France mota to boka ka ba travail to beta to ya ramiki. C'est da solo. Moi na mama Umba. Paix à son âme quoi. Toleka. Ça na boss Roger Mukendi vient dans Serge Siwabo et puis na Karine Siwabo. Oh penza za mwana ba côté avion nga Félix. Wana penza vie. Mais to beta pe mwanda mo mata mo boli solo avion na pona le fort. Arnaud. Arnaud tu pas moi le Yaono etala pasi otinga na motema etumboli bapota basikatisa nyonso twakala lelo lisusu oye kobe biso yanga vinanga yoyoyo vinanga yoyoyo ano mundeke nalela kananga yoyo mawae yokotikinga boba mbuti no pesa kana sia nanga Olga Manduna tiki azola nangai na vinanga Obino Jaguar na Paris baibakala tote makolezaka na nzela. DCV chiffre 7 bakoko yenge papa. Pourquoi préférer tomber nangai kenga moko lamu wakanga na maya kamba olo bangalo kolambise nazalina no mwana arrête nalelia mingi po makambongo taka kaka Fedric yo kini na pesika mbote trop
na tante nangai Kato Seveke sinakati ya Paris na ebiki ozolanda déjà sans oublier Pilé Luyalu mon beau-frère propre na bosanité wana penda babosa na raté venanga moko o na kotanga na tanga pe na kotanga kaka na leli Moussa Kansai famille royale prêtre des prêtres fashion garçon yao yango check. Ouais, merci mingi pena bana poto guide digital yeyo chanteur de charme banini bongalo bakalo watote don na yemba kaka nanani ya pourquoi vraiment yo comme tikanga na l'amour posala yo esilanga ite posala yo esilanga ite posala yo ezalokola mwasaze miyalingaka aliyata litonge mwasaze miyalingaka aliyata tondo lwenzambe mwasaze miyalingaka aliyata mabele nzamba mpungwe bébé Lionel. Félicitations à Mungongo, na moni ba master, ba na poto ba découvrir. Mais président Moro pe moi ça webi manetika roleka pa waze quoi, et ça c'est crainé. Et ça dans les cas pas waze quoi te mais na ebité soki au permettre ngana tanga kombo. Tanga kombo to banga gaire mo mono sali publicité. Ouais voilà. Bon na mona vie pourtant to za robeta concours moko ya Bralima et ya Fréquence Star. Ils ont en 2011 ou bien 10 comme ça. Nazo interprété en Zembo yo ya SK. Na mon avion wana amata likolo ya penza bambanga $100. Omoni esengo wana yango et puis ça ngai vraiment courage. Na boke écoute quelque part na chant wana yango no moni ke na pesi mbote non place azali donc vie petit no azaka ka do ozaka na kati ya motema quoi. Donc yango na reconnaître ka viana donc Aza penza mukwa bongo quoi. Le va bien les vieux Google. Les vieux Google quoi. Donc aza penza na care quoi. C'est quoi? Wazi quoi sur la bien en passant la petit coiffeur na imbo te mettre cool là. Tu as la rana na mabele mais président Moro pe na yo ki bino boyibi vocal mo quoi. Président mutama kolomila les kakawa et vocal auto zo kalelo pa Jésus de Nian c'est fait rigole. Mais na yo ki pe bino boyimbi ngo président c'est mouvement il faut boyiba ba vocal ba tu. Non omoni ezama wa trop. Omoni madula loba vérité ya kana skali. Malembe bana poto vérité yango. Na ko yo bandolo bela petit risete quoi. Risa utawa. Petit wana ya utawa. Donc bon originalité nango yango. Originalité yango. Biloko papa e komi ya barabase. Sani papa lia kamera komi opesa na mbanda. Tango ngana bima kature koma. Mawa. Ezalaka. Montama kolomila ya leka kiawa Montama kolomila ya leka kiawa Moi maboko pour la bino moko maboko président. Originalité yango yo. Petit wana tant nazokota studio pardon ayaka pour tout travailler na studio. Nazaka na ba accompagnateur mo boy bana mombele tant to travailler na bango. Petit wana bon. Ezari en tout cas kama solo wana. Ezali kwa to sala publicité ya ba kama mo boy donc normal la poto ba yeba ki vocal wana e uta awa. Moi la mai na kodala na risé na retourner makambo c'est quoi wanga nango. Mais président, tu dois chiter déjà na rolinga tout télé soki to télé déjà avec Charlie Kanga Mobala Pembe. Merci na bana ngaba tout na moni ba yaya ba master ba zalia ba yambi biso tokos il faut ba ben ba yambi biso bien ba ben ba kajika Washington. Ouais tozawa et pas ya Roger Mutombo quoi na Palais Royal et pas ya Gérard na biso Fédé on a Palais Royal donc ba yambi biso très bien yo moko moni cadre moko ya vrai donc c'est bon quoi. Président Malobani ni to message ni européen ça siko na bana poto tout bazolanda yo. En tout cas to senga ba soutien na bango même biso ba junior dia so to za besoin ba soutien na bango. Mais na rolingo banda son numéro contact. Et puis message moko na ba manager na ba producteur na ba mécène o ya Willy Moucheni déjà to tanga raé bato ba rolinga ba tambon na bango Angers. Pour talent ezali. To za ki na fiki ni ngamo talent ezali to za ki ne pas Georges Molega. Moi message. Ouais. Bon, moni ezo sala moi passe parce que boulot ezali.
Donc Mamadou Richo, motema bibi chamala déjà borno déjà citoyembaki. Donc toujours les là-bas soutien na bana poto musala yangoyo ezo senga ba promotion ezo senga ba image ba clip donc biso moi ezate mais to laxi bino kaka to laxi bino boulot donc soutien quoi donc bana Paris bana Bruxelles na pesi bino bambote ya trop quoi bandela numéro pour ba robenga yo ouais numéro ezali kaka ya musheni donc 081 32 51 660 090 39 85 020 quoi. Ok. Ouais. Si vous avez micro, je dis un grand merci na Baetou Balinga Junior Diasso. Donc c'était là Village Bangkoko avec leur président, le groupe Village Bangkoko avec leur président Moussou de Mingongo. Big salutation na ye na bingaraye Babin Shington. Balobi appel na yo sala ki bien biso na rata mabele bananga batu ya poto. Je dis que bat baromaka ronga mwana boye. Mais ngaba c'est quoi? Pour balobi banda séparé bon ngaba. Ngaba c'est Canada. Ngaba c'est Canada. Charlie Kanga toka bwana ne lo représentant na tikelo micro. Ouais, na pesi ela teli keseni yambo bile. Yahweh benisa Kongo. Yahweh batela ni Kongo. Yahweh benisa Kongo. Yahweh batela ni Kongo. Indwa teka makama umbu edie abeta makape fimana kala azwili panda ape miteo bitumba na bitumba conflit si conflit yeba mboke tambola kana mokonzi e mokote elongo na peuple mawa imbwa ajali na makolo mane kasi alanda kasenzela yakoe Congo Promo, est-ce qu'il y a un fané? Ralph Nguindu, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? PM. Donc voilà, Bana Congo, Bana America, Bana Europe, Asie, Afrique, Océania, de Toba Australia. Biso tout, scotché, Kotara net, Congo Promo, information tout, mais fin fond. Et ma village, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir ma caméra, il y a caméra, il y a image et image. Ralph Nguindu, qui tombe en PM, Congo Promo, Amérique, Boston, in Massachusetts. What a plus, what another boss life. Find out the best I can do.